Voilà, bonjour chers tous, je vous espère bien portant. Moi également ça va, je viens par la grâce divine, tout va bien. Kevin Mohamed Saïdi au reportage. Les lots d'Ozali Mokolo ya mardi 5 novembre 2025. Et Nazali Kolakisabino, Mvula ya Makasi et Beti Nakati ya ville province à Kinshasa. On a créé, Nazali Kolakisabino, Ozali Nakati ya boulevard Triomphal. Nakati ya Ngoma Mokonzi Kinshasa. Et là, vous allez comme on a bilili, ezali inondation parce que les bossu à stade marti vous bien été et salama qui était bas niveau ya minene et salama qui peut être permettre mai topin voula makasi ce qui est beti pour que nyon soit salama kana kimia donc ezo kapeza tant ko créer canalisation ya mai kende bisiko esengele kende le kasi na mvula lelo même canalisation basala ki awa ezui penza makasi te ako kendisa mai kasi mai ezali kotata bana tope ezali penza ko enga boze komona na mituka nde ezali kozinda na bisika oyo na rapela bane koto tozali na kati ya Ngoma Mokonzi Kinshasa tobe ngango inondation tobe ngango pardon voilà donc boye komona bilili bato pe bakangami na embouteillage koto oyo embouteillage ya makasi koto koto kuna mituka ya kodinda bozali komona bilili lolenge kani mituka eza ya kodinda donc vous allez scotcher branché dans la Congo Vision Télévision pour nous bilili nyonso oyo en exclusivité. Les ali penza investigation topé moko ya biloko tokuta nango kasi na se envula mais to préféré to la sabino na bilili o boye comme na canalisation et salamaki awa liboso ya stade martyr de la Pentecôte vous allez comme na ndenge inondation et salami Bonjour chef. Bonjour. Bon, quand même bonjour. Comment ça y Olobi? Maye baby sinzela. Même si on va salir canalisation, maye se faut les caméras, mais maye zo caméra. Maye sera kana milaka, maye zo les canaux. Maye c'est Congo Vision. Hein? Congo Vision. Congo Vision. Ok. Ah, Congo Vision. Voilà. Donc, vous voyez comment on a. On a vu chef. Voilà. Vous voyez comment on a bilili. Sabino. Embouteillage. Et créer un embouteillage. Kotoyo. Mai kotoyo. Ezaya kotonda. Mituka na kati ya mai. Donc na boîte pour na kokota ko la sabino mituka misusu boza komona ndenge mutazali ko pepa na kati ya motoka na ye donc na ko la sabino na bili kota ndende ko zali ko pepa bozali komona zali ko pepa na kati ya mutuka na ye donc mai kotele kilo na kati ya mutuka to awa la boulevard Triomphal to na boulevard Triomphal et nene ko la sabino bilile onyonso donc awa eza penza ya koinda inondation ndeko ayeko to pepa mai na kati ya mutuka na ye na ko la sabino donc mai ekoti kino na kati ya Triomphal boulevard Triomphal mai ekoti na ngambo wana bozali komona centre culturel ngambo koto palais du peuple oyo ezali ndako ya baye badefendaka biso population et bomoni penza oyo ezali spectacle ya monene to pe makambo ya minene esalami awa bona na biso bozala scotché branché na Congo Vision Télévision te kopesa bino bilili oyo nyonso en exclusivité et ezali penza bilili moko to préféré to pesa bino yango ya bio pour comprendre réellement et puis tozali kosala yango te pona ko lobato peni parce que ba konzi mboka basala ki o ezaki le nécessaire ko sana bisika o basala ki canalisation liboso stade martyr de la Pentecôte boye komona arena yango wana donc arena yango wana ya Kinshasa stade martyr pe yango wana na musika et côté o boye komona canalisation esala maki awa donc komona canalisation esala maki awa yango na yeko la sabino na bilili donc voilà. Nazo mituka edindi awa mituka ya kodinda donc Kinshasa actuellement mvula pende eza makasi mvula ya makasi
oyo ezali konoka na bisika oyo na kati ya ville province ya Kinshasa ekolakisa bino na bilili mvula nde ekreaka makambo ebele na kati ya ville province ya Kinshasa kasi ete tant tozali kolakisa bainondation to mpe oyo ezali lokola makambo ezali kosamba na ngoma mokonzi Kinshasa il faut to rappeler na bandeko ete biso pe population tozali na part na biso ya responsabilité na misala oyo parce que l'état azali kosala mosala na ye azuite ya kosala canalisation kasi esengi ete biso pe population tozala pe na mwa part na biso ya responsabilité oyo ezali ya kobwaka ba déchets ba bidon plastique il faut tosaka na bisika ya kobwaka mikolo milekaki tomonaki gouverneur de la ville alakisaki biso olenge kani ntango omeli mai to mpe omeli jus en plastique lolenge ya kogumba yango po ete permettre ete na bandeko oyo te defi baya kolongola badeshe wana kasi lelo population soki babiloko ezali kobushaka ezali po ete population ezali kobwaka kaka babiloko ezali kobwaka na bisiko naye kolakisa bino na bilili bozali komona bino mo bozali komona lolenge kani babidon badeshe en plastique ezali kotelengana na bisika oyo et est-ce que vraiment il faut tout tika la kaka na même ali oyo. Bonjour Ndeko. Bonjour. Comment on Kadi Massimo. Voilà Kadi Massimo. To moni pose ali moko ba motocycliste to zali ko bula na bisiko to yo pokami na mwa embouteillage. Réalité zali ni na se ambula oyo. Ya jao na ami comprendre de que mai oyo uti wapi kama mbula mke oyo ebeti oyo. Do senga na gouvernement na biso atala biso. Aye bandenga osela biso ba terrasse ya bien ndenga ke. Mais terrasse yango yo na eko la kisango terrasse yango osela ki. Ko na kutu te se ke zaka moko na ngamu na ngomu tu se za tende omoni kama e déborder comme na niveau oyo. OK. Voilà ben mais par peu à population parce que toi ko condamner kaka ba konzi. To mona ki gouverneur de la ville. Alaxek biso lenge kani ya ko boka ba déchets plastique, ba déchets en plastique plutôt ko gumba yango ko sala dé to ko sala pour que ba biloko esala makaboye te mais bino boye ko continuer ko boka toujours yango na ezali ko téléphone na ba beaucoup mais ça na ba tana ba poubelle belé na nzela poto jana place ya uchaba milani ote ndo moni ka soki na mbele tama na nzela na sani na boka ko bongo. OK. Nde to senga na bango ba sela biso ba terrasse ba tele biso ba poubelle na nzela na milima ya ta ya sachet na boka sachet na kati ya poubelle. OK. Nde mko musuma ya boye tsekala o déranger biso te ko na minute to zana ta o sala te ko côté to kangami bo seke to telemesi. OK. Obi chef tirage ya bakanivo il faut bakire bakanivo nyoso et aussi ce qu'il faut des constructions anarchiques que le gouvernement puisse faire tout le nécessaire pour que cesse les constructions anarchiques. Dès que mon gouverneur ya Bito, le ministre provincial Léon Moulumba zali ko sala yango azali ko tema pour na belo peut-être construction anarchique. Na kati ya ville à Kinshasa. Mais aujourd'hui maintenant voilà la conséquence puisque les caniveaux ont été bouchés. OK. Et jusque là nous ne savons pas quel est le rôle des bourgmestres. OK. Les bourgmestres ne font pas leur travail. OK. Nous demandons à ce que le pouvoir puisse être donné aux bourgmestres de bien faire leur travail. Ça ne sert à rien d'être appelé bourgmestre alors qu'ils n'exercent pas le travail comme il. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci. Voilà. Là, nous continuons. Vous voyez comment on a découpé oyo azali bon habité ceux qui azali comme mimo na ndenge nini parce que azali ko yeba nete ki azali pe ko michana danger ndinga wana ezali caniveau na ete soka yebi ka caniveau ezali wana toté mais quand même azali ko tambola. Bon. Dès que mon a bilili o ezali réalité Kinshasa la belle yango yo et biso to ko lobaka to ko benda ete bakonzi basunga lisusu population pe ayeba nini o ezali par na ye ya ko sala ete évacuation ba déchets en plastique oyo ekendaka penza pour que bushaka ba bisiko nyoso te l'état ezali ko sala ko la ba caniveau to biloko ezali ko la canalisation ya mai boye ko mona embouteillage ya makasi na sima awa nzela ezati. Voilà, merci beaucoup.